Merci, message nazali kopesa na batata eza ete bazomona ndenge mosala ezali kosalema. Toza na phase finale ya fondation. Donc dans le sous-pavement yango bazomona bato bazokukule. Na yango message na kopesa bango eza ke ba se sensibiliser, ba bunda encore parce que etikali eza encore munene makasi. To banda élévation, ba se sensibiliser, ba tinda tintani pour que to soma ba matériaux lisusu to banda élévation, mabende ya élévation, badal na ba parti mususu ya likolo etikali. Na yango message na kopesa bango. Ba difficulté zokuta nango eza ebele makasi, eza ebele lenteur à travail, eza ndenge salemaka te. Tam mususu ndenge to couler dans la soupe vraiment boye. Comme ça là esalema lisusu. Ça peut nous demander peut-être 2 mois, 3 mois chantier tambolaka bongo te vraiment. Alors 2 mois, 3 mois wana ekota la date durée ya dal les autres boumela 28 jours ndenge ezalaka. Maintenant wana ezokende vraiment au-delà. Neti poto couler dans la soupe vraiment oyo. To aussi ça qui longrine depuis avant 6 avril 2021. Bao bayaki ko visiter yango na centenaire bamonaki. Ça qui longrine kala. Mais tala ndenge na août nde tozoya ko couler dans la soupe vraiment. Na liro penza na ebité. Aussi ça ndako na nini. Et aussi pour comme à niveau ça nous a demandé 2 ans. Ba poser pierre depuis 2019. Et là le loto couler dans la soupe vraiment la fondation en 2021. Je me dis kaka batata faut vraiment tomi pesa. Volonté za la makasi. Tango osalela tata nzambe na bolingo, yepe akosunga ona bolingo. Tango osalela na bolembo baka osala kamsa na bolembo alakela mabe. Yango vraiment faut tout élément se soulever. Yango na kuba yango. Mbote papa, komo na ngai mama Intuku Landu nazali musicien na fucking kamba. Esengo na ngai lelo nazali awa na chantier ya paki ya batata. Bapesa ki biso mbeka communiquer lekaki na temple batata nyonso le 4K ifto kutana pona ndaku ya paki. Mekoye na yawa na moni batata kotanga ebele na ba mama batondi awa. Nga mama nga moko na simina no treyel pona za mason banda misé. Nazo benga batata nazo mona bango te ewumbeli pona ndaku oyo na minute boto zana ka bato ebele ba mama batondi awa kaya sezate musale suki déjà avant midi toko sala ndenge nini pona bino batata mokili mobimba batata na pesi bino botika bolembu tala ba mama musala nyonso bakopesa bango na papa ezokene noki metala ndako 3 niveau ekosala bino mbula combien tola muka batata o lisusu ezali moma ya kolala te nazali awa na chantier matériel kosala musala ezate na yaki kopesa bino maboko na telemi na komi koluka esika kosala musala matériel ezate kaya Cecily ba mama bavandi moye to sala musala ezalité bola muka batata. Ngai mama Julie musala na salaka ezaki protocole pona olambela ka batata na yango papa journaliste likambo monene o ezali na esika o chantier o ezali chantier monene ya bapaki bapesi yango na batata ya mokili mobimba na yango papa journaliste likambo ya pasi eza na biso awa pona kolia soki bino bozali kotinda biloko awa na kamba ya Yerusalemi pona chantier ya paki eza pona lokumu ya bino batata
eza lokumu ya biso ba mama te mais eza lokumu ya bino batata. Kolia na bango awa ezali pasi, komela na bango awa ezali pasi. Ezali malamu mingi tangu bino bozali kotinda mwa eloko pote bango bakoka kobika na kolia yango. Soki bazolia biloko lokola mikate ya muke, omoni ke tata azali responsable akokozwa mwa mikate mibale pona nini kozanga ya biloko na kati ya chantier ezali te. Na yango papa biloko akolia ezali te, ba farine ezali te, makambo nyonso pa awa na paki ezali kaka pasi. Yango wana papa journaliste likambo monene nga na kopesa na yo po koloba na bapaki ya mokili mobimba. Batata bolanda ngai ndenge nazoloba naza na kati ya chantier ya paki. Bosengela na kotinda biloko awa na kati ya chantier ya paki. Soki biloko ezali bomona pe batata baza na courage ya koya kosala musala. Soki biloko ezali te moto akokosala na nzala ekosimba te. Esengeli biloko ezala pote batu baya ebele. Tala na mokolo na lelo batu baye ebele biloko ezali te pona kolia. Lobi bakozana courage ya koya lisusu te. Mais soki biloko ezali en tout cas batata bakoya ebele, volonté ezali kati na Yerusalemi. Bino mutu boza pembeni boyeba kosunga batata o baza na kati ya nkamba bazosala musala balia bien bamela pe bien pote musala na bino ekokoya liboso. Merci beaucoup na makambo nyonso nasi kopesa bino bosunga biso na batata po bakoka koya kosala musala na bino na komba tata mwana pe molimo santu. Amen. Journaliste, to bandaki mosala 12 heures beteli biso kakao tozana mosala bo sikoyo nini eloko ezangi biso sikoyo ezali mabanga kayage ezangi biso ciment ezangi biso nauti kotuna ndeko na ngai Leblanc bi mosala wapi bakayage oh papa kala mingi zoza kala bibo bo bimisela biso basaki ya ciment oh peut-être il y a peut-être oui peut-être non donc peut-être wapi alors peut-être 10 sacs ezali wana mais ngana lobi lelo vendredi journaliste na lobi na paki ke lelo vendredi eyinda to sa mosala ti même 18h tout mokolo kuna samedi mercredi nzambe apesa ka mokolo alobaka mercredi montako ta zamba te moto même bato bazana na bureau mais okomona kaka kosala tout possible à répondre na volonté ya tata Nzambe pour que misala oyo etambola bapapa tofungola mitema na biso bapapa tofunga na za papa te mais engebene na bapapa na biso bapapa tozali na mitema ya kilo toza kilo tala ebele ya batata bavandia tala ebele ya batata bavandia journaliste mama kotikala ka mama tala ba mama baye malgré batata balingaka te ko sentir ba mama baye natuni ba mama wana oy batata bandatu yokanga journaliste natuni ba mama boye wa pona nini oh papa saisa oye bakata ke papa pesa biso biloko misato ya loyatina ngai na lobi botangela ngai oh bolingo mibeko pe misala kasi toyi po ete baza ba papa tutaki na mokuwa na bango toyi ko pesa bango au secours papa tala kaka degré ya évangélisation ya ndenge wana yango wana omoni ke journaliste tozo zelandais ba makambo ya mosala tosala mosala ba ingénieur bango wana batelemi bakomi kotelema okola biso pe toyaki mosala tolingi to attaquer mosala po lelo eza lelo
naza kosenga na batata ya mokili mobimba apaki ya mokili mobimba papa Saisa alobi totelema na biso tozali mingi me tolongwa na kilo wana ekomemela biso ngambo kilo wana tokoyokana na nzambe te pamba te nzambe apesaka azala na misala na ebele nameka nanu oyo ameki tozalaka na bolemo nameka nanu oyo ameki tozalaka na bolemo me batata naza kosenga na bino ke tolamuka biso batata tozangi mbongo te tozangi batata tozangi mbongo te ngai ndeko na bino Saisa nazali mpe tata kasi esaleli ya mosala ya biso ezali ya malonga te tala kaka epai ya afeki eloko nasepelaka na mama Révérende Rose azali une maman de parole mama Rose oyo wana Révérende wana une maman de parole soki litoi na yoki papa apesi mokumba pa atelemeli liboso ya bamama etala boyeboye soki asisi kopesa mosala na koloba ngo apesi badirective ya kosala mosala ozomona papa koyoka na kosala ezali très différent mais faiblesse totale ezali mpe na biso alors tosala ndenge nini batata tolamuka biso tozangi mbongo te tozangi batata tozangi mbongo te soki tolobi mouvement Salem wana nde tokolonga nzambe akopesa biso mapamboli plus parce que tozala batata. Message na ngai epai ya batata ya mokili mobimba tozali awa na chantier na kanti mbala na mbala batata bayokaka mpe bapresident bayokaka ngai ndenge tozobeta mbela na ndenge tozoloba makambo etali chantier likambo kaka tokoloba mpa batata ke mosala tozomona yango ndenge ezosalama mais regret mingi ezali na biso batata baversement na biso ya bambongo eyaka ndambu ndambu yango nde moto ezosala ke mosala ye avance mpenza noki te depuis le 20 mai tozalaki awa ntango toye na ntinsani ya fete ya le 20 mai paroisse moko te to entité moko te eversaki mbongo ya construction mosala efandaki ti jusqu'à ce que toye kobanda bantinsani na biso na le ntinsani ya le 18 juin entité moko kaka eversaki mbongo ezalaki Kinshasa yango tosombelaki mabanga oyo tosombi kayasi oyo tosaleli mosala oyo le 30 juillet toke na ngungu tosali mwa mbongo tosalaki yango nde omoni tosombi basima ezosala mosala oyo yango wana totindaki batableau ya baversement kuna na baparoise na bakili ya poto bino moko bomonaki ndenge ezali tosengi na bino ke tokangisa mbongo wana nyonso po totinda yango mpo mosala na biso ekende eloko kaka ezosenga kaka bamoyen mosala na biso awa ya paki na nkamba mpona bâtiment administratif eloko mosu ekangi yango te ezosenga kaka bamoyen yango ezosenga te soki ekomeli biso mosala ekomonana yango tozosenga mpa batata ke batata toza kilo ava tokende ntinsani papa Simon Kimbangu Kiangana alobaki mpa président général ke batata bamama bazoseka bino mingi bazoseka biso parce que esaleli na biso epeseli na biso eza trop lourd yango wana tosengi na batata ya mokili mobimba tolemisa mitema na biso tolambola maboko na biso pourke tosala topesa mpo mosala na biso esalama ekende liboso mpo nzambe na biso asepela charge ya kotonga ndako oyo epesamelaki batata ya wapi parce que bamisusu bazoyeba te ezali ya nkamba to ya Kinshasa to ya Europe to ndenge nini tokolemona esika wana. Merci papa journaliste.
charge ya ndako epesameli na batata ya mokili mobimba, epesameli na batata ya nkamba te ya Kinshasa te, me ya mokili mobimba oyo nyonso aza tata aza na bisika oyo meme kutuke o ayokaka mbela na biso te, me ntango alandi biso na baimage ayebaki nga naza tata atinda contribution na ye awa na nkamba mpo esala mosala na bamboka oyo esalaka mpenza mosala. D'abord ville ya Kinshasa yango nde mpenza motema oyo esimbi mosala oyo ville ya Kinshasa. Après toyo kozwa Europe, Europe aza na baparoisse ebele, mais tozomona ka à peu près 13 paroisses. So tozwi na Allemagne tokomona paroisse ya Düsseldorf, paroisse ya Stuttgart, paroisse ya Cologne, eza baparoisse oyo ezoparticipe. So toke na France tozomona kaka na Île-de-France tozomona ka Saint-Denis, Saint-Ouen, mwa moke Montreuil, nakomomona mwa moke Toulouse, baparoisse yango ezo participer. Mais baparoisse mosusu ti lelo 000. Soki tokepe na Londres, tozomona paroisse ya Londres na paroisse ya Düsseldorf, bango nde bazo participer. Plus Angola, tozomona pe Angola bazo participer. Congo Brazza baza ya kolala, nkamba pe toza na ye sur place, mais baza mwa moke ya kolala. Donc yango wana tosengi mosala eza ya batata nyonso. Na États-Unis kuna na Canada batata bazali. Na Europe tozomona pe paroisse ya Bruxelles, paroisse ya Anvers susu baza mwa makasi, paroisse ya Lyon participation eza te. Yango wana tosengi paroisse ya Liège pardon, participation eza te. Yango tosengi na baparoisse wana oyo bazo participer te, bameka nanu batata wana baza kuna bameka kosorganize mpo bapanda koparticiper mpo mosala na biso ekende liboso, mosala na biso esalama. Soki bandeko bafandi moni kayasi tozalaki nango tosombaka 5 beni bayaki kobwaka wa ya 20 tonnes. Yango babwakaki me nyonso tu esili na surface oyo. Siko mwa ndambo etikali yango nde kayasi esili, yango toyokani na mama moko aza na kayasi awa bake kozwa na pick-up oke baya kobwaka mpo basilisa parti oyo. Yango tomoni batata basali neti bazwa mwa repos. Mais kuna pe na dépôt tomoni sima pe etikali kaka na moni etikali kaka 12 sac. Sima pe ezosila. Nyonso wana ezosenga kaka mbongo. Batata ya mokili mobimba na journée ya lelo ndenge tozoloba boye. Batata ya mokili mobimba tobeleli bino, tosengi na bino ke toza na ntinzani ya le 26 août na Kinshasa na RDC na ba province kuna pe na poto totindelaki bino calendrier. Tosengi na bino ke fin du mois oya août vraiment soki oza tata na pesa eloko te, pesa participation na yo po mwa mbongo ya ndenge papa alobaka kimbelekela ezala bombe, ezala kilo, ezala lourd. Tango eye na kanti tokomona ke bibende kotelema, ndako na biso kotelema na kanti tokosepela ke musala na biso ezosalama ezokende liboso. Papa pasteur baza batata po bazo gérer lingomba, mais tozomona ke papa pasteur pe bazo freiner makambo. Pamba te yo papa pasteur yo za tata tango telemi liboso, mais lobela likambo ya paki belela batata musala wana eza ya biso, batata totelema tosala boye. Yango wana tosengi na ba responsable ya lingomba. Même papa Fuma Longa tunaki alobiki mais lingomba oyo banani bazo gérer yango eza batata, mais ndenge nini batata bazo ko s'impliquer na likambo ngo te. Eza mutuna oyo atunaki ngai na yo toyeba ke lelo yo za tata tango ozotelema na shell ozoloba likambo sango balingomba. Soko ozolobela sango ya pakite yebake oza zero, wana penza yebake oza zero. Ata ndenge nini ozali me yebake tango lobeli likambo ya pakite yo tata oza zero. Mama pasteur tango atelemi alobeli na ye likambo afiki azu mapamboli na ye parce que azoka activer musala na ye. Mais yo tata pasteur tango telemi liboso oboyi kolobela likambo ya pakile oyibike zero, pamba te papa siko azomona tata na mama ozana ba jeteki dirigeant afriki tout ça oui, mais siko azotala esaleli ya tata na mama. Pamba te papa Simon Kimbangu ayebisaki mama Mwilu ke mama Mwilu tala ngai likambo na zwi. Mama Mwilu pa lobi ndima na kopeso maboko. Mama Mwilu abatu ba mama bazosala bongo biso batata muto ndimaki fondation tolobi nini tuna oyo ezali ya ngai na yo tata toyeba ke biso nde muto ndimaki musala oyo. Mamo ya lelo toyeba ke musala oyo bapesi biso batata yango oyo tosala makasi po musala oyo esila esalama po ba mama batika koseka biso
nzambe mpe azongisa biso na esika na biso